Yamona zolinga teo kene mosika nanga mama. Collection Talé. La vie nanga mobimba ye mbonga etambola na esprit na yo. Regan RG. Batiki ngeza lokola soso batiki epene ya bakombe kombe. Frédéric Lendoe. Azata na siransa kovibrete. Oscar Kamachanga. Asiranse nanga yeza yo. Jala kapene nanga. Baby Padra. Nangona mona kaweza lokola mwana bapesi ye libere ya tango. Jonas moins de 10 ans. Motema nanga ekoma kosufari mingi na bolingo na yo. Wilson Luca. Jancy Tukila Wizi Berti. Président Papi Moutombo. Merveille Maestro Strong Congo. Ah oui, bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux. Bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur Merveille Kouditoka, maestro de la presse congolaise, avec votre émission Tosungaye. Avec votre émission Tosungaye, na émission Tosungaye, tout ça voilà vraiment pour na kosunga, tout ça pour na kosungaye, tout ça pour na kosunga. Yo, na émission na bisoto betaka ba solo, ba ma solo où ils allaient vrai, ba ma solo où ils allaient réel. Alors na kobeta li solo wana binope ba balandi émission na biso Tosungaye. Donc disons na ngena lo ba été to présenter ka émission ngana bino, donc ngana bino de tout ça la ka émission au ezala parce que ngai suis qui moto a proposer ngai histoire na ye to abetel ngai histoire na ye asengi to beta yango awa pour que ngana sunga ye ezala ka pour ngana sunga ye tezape pour na bino pe bosunga ye. Alors à chaque temps ou peut-être ngana betili solo awa na zo la participation na bino to coup de pouce na bino o ezali ki na bino pe fo bosunga na ba commentaire na bino na quotidien message na bino sur WhatsApp. Donc c'est ça moto na kozala kosunga ma donc émission na biso ça pour na bongo. Donc yo pe o yazana problème na ye tu as besoin que to beta yango awa enfin que ozo solutionner yango donc ba to basunga yo na ba commentaire na ba conseil na ba idée tout consort. Donc awande to betaka yango. Alors o izali histoire ya ndeko na biso donc nako rappeler bino ki to lobaka vraiment kombo ya batute, voilà to lobaka vraiment kombo ya batute, mais du moins to koki ko créer kombo mo boy pour que bino boyi baka ki non izali batunde bato ko betela lisolo na bango, mais du moins ba kombo to betaka awa izala ba kombo réalité ya batu oyo ba pesa ka biso ba histoire na bango pona ko beta Masolo na bango là, je vois le vieux Eric le distant Balobi, le vieux Ndoudi le nouveau riche, lourd la suprême Mama Solution, et pourquoi pas le vieux Tornade, le vieux Tornade Toko, Nassif Picture Production, et sans oublier celui qu'on appelle Adafakjo Megaboss, pourquoi pas Ardiese, le voile le bip, Patricia Mobile le batelier, Patricia Mobile le batelier. Bien, histoire d'Abisso Yalelo, Ezali a jeune manko comme on est piberche en toutes ces piberches na jeune manko jeune fille au kombonaye ezali Ketia. Alors Ketia na piberche pas dans la relation amoureuse oui bika qui non relation amoureuse oui ça que et bandina nous boy dans le néant mon balazala qui n'est l'autre côté mobile azotanga, moi c'est pas zotanga. Alors, donc moi c'est zotanga, mobile pas zotanga. Baba ni relation na bango. Bika kibiso na baya na kiné wa la so mobile otanga. Ezala moi koluka pena moi mbongo msusu ndenge na omo kozala moi passe du moins le baka ki no mbongo ya ba parce que kotanga ni zala ki kotanga ya université te mais kotanga mon ya ba école auto benga ba école ba niveau humanitaire quoi. Mobile azala qui na 3e, moi si à la 6e humanité. Alors elle que ça là que mobile tant relation comme Isokuba. Mobile moi c'est que diplôme d'état. Moi c'est diplôme d'état. Mobile a eu passé 4e humanité. Mobile a passé 4e humanité mais moi si a eu décroché diplôme d'état. Bon, moi si je suis déjà aussi c'est diplôme d'état bon. Et là moins niveau le sous il y a maturité mataka boyebi mais du moins mon bal azala ki kakana azala ki mokolo ya mwasi
azali mokolo ya mwasi mais vie ya bayebi mino boyebi ka ndenge ezalaka côté mosusu ezali ba difficulté peut-être ya vie to côté mosusu ezalaki mwa lolenge ya vie yango ekosalaki mobali asi retrouver na classe oyo azalaki nango wana mais du moins mwasi abandaki kotanga et puis mwasi ekosisa diplôme d'état. Lorsque moi, j'ai ce diplôme d'état, mon bal a continué classe dans les humanités, à la 3e, à passer 4e, bah continuer toujours relation à Bango. Alors, classe na Bango, classe pénale, ils allaient quitter peut-être ils allaient qui base il y a relation à Bango. Alors, ils allaient péter que non, et rendre mon corps orgueilleux, la 4e parce que moi, si cette classe, mon corps continue à et puis, ils allaient qui supérieur, ils ont moi si, et puis, infériorité, il y a niveau d'études, ils allaient qui mon bal. Et empêcher quitter et puis comment dirais-je et ça là qui n'a pas la relation nabiso to continuer nabiso kotanga to continuer plutôt bolingo nabiso et puis et que ça là qui première mobile à zotanga 4e moi c'est donc moi je faisais la mobile parce que mobile na mtona mobile au salati à zotanga kaka concentrer ça na chic Aotanga dans les appels que non moi ça moi libanga moi jamais libanga puis nous que non peut-être parce que moi si déjà ce niveau que moi ça comme niveau il y a aussi sa classe c'est que moi si on a commis penzam kolote mais dis-moi à jouer moi mon niveau mususu alors bah continuer qui relation à bango bolingo quand je parle de bolingo c'est que bolingo bah continuer relation à bango bolingo penen zala ki wana entre eux il y avait l'amour qui régnait entre bangomi balezala ki na bolingo pena oyebanaki ko régnait. Alors tout ça les premiers jours tout ça les premières années dans la deuxième année naye kolongwa place na bana ko vanda na bina kende pa ya grande sœur na ngai na kende ko vanda ko ne pa ya grande sœur na ngai alongwe pa ya bana ko vanda abimane ko vanda pa ko na biso. On ne va pas qu'on a besoin, on a pas qu'on a besoin de qui ne couvanda et pas grande sœur nangai à salon. Et puis que la poto boyebi obayebi commune quartier salon on a les marigini et bien moi. Que va na salon pas grande sœur nangai. Une fois qu'il va ne pas grande sœur nangai dans salon et yo sala que moi si na ya ovana na yolo yi ovana na salon. So qu'on va na salon pas grande sœur nangai souffrance le qui est ma ezongi. Souffrance, moi, la famille, il y a grande cernée, mais souffrance, il y a beaucoup parce qu'ils ne travaillent pas. On va dans la casola, là, ceux qui ont des classes, qui classent, qui ont des azanandaku. Qui ont des classes, qui classent, mais qui ont des azanandaku. Mais à Osalate, entre Tazana, moi, là, bateau, le coup, la relation amoureuse, moi, je suis bateau, haut déjà colis. À quand déjà une grande fille, Azozé la peut-être, Basombela, et puis Bachanjaï, moi, sous-vêtement. Entre temps ça là et moi bloqué mon bal là non comme mon bal moi c'est moi restaurant comme moi espace mon boy que mon pépé tout consort moi ça quoi attendre nawana mais du moins à zo ngote pourquoi parce que mon bal moi bah revenir tout moi se retrouver dans mon passe alors et au salaki abi maestro nanga ko na comme ko yokela na moi si nanga mon passe. Comme il est pas, sinon mon akaki non ah petit tabatou ah comme déjà moi mon colo. Alors ici peut-être rose là. Mon bal n'a pas soigné à 100% moi ma fouta moi poudre quand là mais du moins non kokate. Nezala na ka clairement beti moi le kota mo boy na chic ba singi boy moi pe beau frère na ya pesi moi là comment boy alors moi là quoi na à cause ça qui non agressé là pour la moi sinaï petite amie mais du moins ce sont pas des choses qui va dérouler tôt ça va se passer pour tout à tout moment dans le quoi ça non dans notre course à tout moment alors moi espace wana moi espace wana non qu'on s'y retrouver na petite wana. Mais du moins, moi, si Bolingo Zalaki, il y avait vraiment amour. Parce que la fille, elle quittait chez elle pour venir chez nous. Elle quittait chez elle à Yolo pour venir chez nous à Salongo. À Salongo, elle vient peut-être à cause de 500 francs. À cause de 500 francs. Au moins, 500 francs, on a payé 500 yango. On a payé 500 francs yango. Mais le lobby sous à Koya. Le lobby sous à Koya. Bon. Na meki mpe koluka koyeba ah poani mon petit ami nanga oyo auta musika ya kipa ngai et puis alingika ngai malgré na mbongo est-ce que alinga ngai solo to
azala mobali mosusu mais entre temps pe nazali wana. Alors il y a qui au salaki mobali akoti na ba joua na ba benga zoua akomi jaloux jalousie matimacale c'est puis akomi vraiment na zoua et puis akomi na ba arrière pensée sur moi sinaï. Donc veut dire tant comme na arrière pensée moi amina comme na ba arrière pensée sur moi sinangai et cause là petit ami nangai to ko kan na kino akoya 12h mais soit il ka 13h nga la fâché faut na luka assez justifier pour ani na 13h wana ata lobi na kutu bosolo na ondi mati ke ou alobi na za bosolo pourquoi zoua et mati na comme na arrière pensée que moi sinanga comme autriche ngai na autriche nga na monde ngai té. Alors et ça là que to continuer toujours on a pu classer continuer kati et ça là qui ça ça ngolona ça ni na yo zo diplôme d'état. On a joué diplôme, on a raté plutôt, on a raté premièrement diplôme d'état lobby. On a raté diplôme d'état. Quand on a raté diplôme d'état, bah continuer les sous la petite amie, voilà, consoler des avis, magamoyaka tout consort. Mais zoua des zoua. Toi yo bandela soulchik. Tant bandeli soulchik. Habitant na bandeli deuxième chik na ngasko na longwe pa ba na longwe pa ya grande sœur na ngai na kepa na zongi pas ba bot. Na zongi pas ba bot. Na commune ya Kinshasa. A besoin pas ba bot na commune ya Kinshasa. Tant commune pas ba bot na commune ya Kinshasa et yo sala ki. Moi si na wana a commune sous ko ya na commune ya Kinshasa. Bota la degré ya bolingo. Mais il se bota la degré ya bolingo. Moi ça comment ya les sous na commune ya Kinshasa. Alors une fois la commune ya Kinshasa na yo comprendre que non bolingo siko yo commune de ko kita parce que a combien ko ya sunda ndeko ya na yolote. Ayobi ko yo ya moi sinanga ye comme na moi ba la limite da ndeko ya. Alors na motema na ngana lobité ezaka ka vie à distance c'est pas ya zali ne place ngana zali et permettre te. Alors ngai pe naza obligé à zala a pour na continuer ba classe. Et cause à te que na zonga sous ces places nazala pas koko na ngatu pas grande sœur ngai pour que et faciliter bolingo na biso mais du moins nazali awa pour na classe. Alors pour moi si pe et quand même aussi parce que comme ko ya li sous tendinga banda ko ya liboso comment na bango échanger qui ndingi zala ki liboso. Alors to yebi biso na tout na bolingo lorsque distance et côté diminue a peto ya bolingo. Alors na bango pe to ya bolingo kitaki. Tant to ya bolingo kiti moi ça comment il y a na intervalle akoya na ba semaine moko na ba na semaine mobimba ko ya mala moko fu pape ba ko ya te alobi et côté singa li sous moi monter ma passe un jour d'ailleurs na yo mona que ton na moni que relation ngana moi c'est ngai changer mon colomo na bengi moi c'est ngai aye atonier pourquoi au komi boy on a komi ndenge ni moni bolingo na biso échanger kiti ah asali ka neba yo se bazala yo ka so moi ça lingi ndenge komaka moi ça sali mo ba blue mo boy ni nango yo moni ka tsaka mabe ah na tuni soki eza nini parce que ndengo ozalaka oza subongote moi sinanga na ebio très bien na ebilo ndenge nini bolingo na biso etambolaka na ebilo ndenge nini ozalaka mais ces derniers temps na moni bolingo eza susu ndenge ezalaki te c'est quoi chérie eh moi ça peli tant ya moni que moi ça peli asali nini atiki moi si moi ça zongi et continuer de sous que moi si azosalaka biloko d'accord. Donc, si vous changez, moi, ça bien ajouter peut-être dans le bien liboso. A bien ajouter dans le bien liboso. Comme quand on a sur dans la bien, mais sur la bien té au bien té. Donc, vous côté péna moi bouloué qui. Na yo bien sur des fois. Des fois quand on a bêti que bêta. Ayo le bananga verté, on a ligne gênement boui. La ligne gênement boui. Tala kaka. Comme moi j'ai na moi sous puberche. La chose grave. Piberche, oui, Piberche. Piberche Oyo, en réalité, na yebi numéro ya Piberche Oyo. Et ben nako benga yo. Ngai na neko pekisa on a bisa ok non Piberche Oyo te. Oh ami na ngai yo, le ba ngai ami na yo ngana bisi ok. Il n'existe pas vraiment
la relation ou l'amitié entre camarade ya mobile na camarade ya moi si ou peut-être mon mobile noa yebiété c'est un peu louche alors ngana c'est pas la relation oyoté kata relation oyo au défendant oh non il est mon ami avant même toi c'est ça qui a kolinga beto lingana oloba na nga bongo ah ti na c'est pas le cas na zo ko numéro mon mobile wana na tie yango na liste noire. Mais du moins yo longo la yango na liste noire parce que je mususu ya na 8 téléphone na tala boina moni numéro ngo bosolo la ki na ngo abenga ki appelle les ka ki bosolo la qui veut dire longo la ki numéro wana na liste noire. Donc au défendant qui est bongo. Alors moi je trouvais ça normal. Le yo le balanga qui puber chinde mobile oyo lingi. Oh oui, limbisanga ezaye mais du moins na tiki na linga lisusu yete na boina ngaye to continuer relation na biso. To yokani bien na moi si. Moi c'est qui kokende moi c'est qui ya lobinini alobi maestro tellement moi j'étais tellement confiance j'avais tellement confiance avec ma meuf parce que je connais bien ma meuf je connais bien mon partenaire alors et que ça qu'un jour na kokuta na ba camarade ya yepi berchwana alobi na ye Nabi, mon cher, parce qu'il y a un camarade à Piber Chouana, il comprendre qu'il faut tenir compte que tu y a une peine à camarade à Piber Chouana. Nabi, mon cher, il paraît que Mr. Nabi, mon Piber Chaling, oh, il y a solo, moi, c'est Nayo, que tu as qu'à après qu'il y a bambongo, tout consomme, quand moi, bébé, Piber, je peux ça, il va bon à dépenser l'iPhone, Nabi. Ah, il y a ça Piber Chanabi, non. Il y a Zolinga, moi, c'est Nangaï, mais moi, c'est Nangaï. Alors il était pour que atteindre na bolingo y peut-être zozi la bolingo mais moi sinanga azolier bambongo ya pamba bibi sa camarade na no piberge atika moi sinanga alors tango camarade ya mokibongo ake ko yebisa pe ko pesa sango pas muninga na bon piberge mais muninga na bon piberge pas pesi na bité to na yebité est-ce que pas pesa qui est message ndenge na pesa qui est. C'est ça le problème. Est-ce que vous pensez que message n'est pas ça qui parce que tu vas savoir qui chasse ça yo qui ont ndinga mususu yo po qui copie son mususu yo wana pe kopement na ndinga mususu. Alors entre parenthèses est-ce que ça qui est comment dirais-je point d'interrogation est-ce que ça qui piberche message on a la ça qui le lingo on a la ça qui allez-y comprendre. Na pourquoi ka bo na vandi mokolo mususu na ko rappelle et sonner. Madame ko kitia bengi ngai. Piberche yo awa yo bani ndenge nini okutana na piberche ki yipsa piberche ke ngai na ndumba ngala lieka mibali mbonga mibali tout consort abandi ko crier sur téléphone nabi mama problème nini piberche ebisi ngai ke yo ebisi boye ke ngana ndumba ngana na pona lia mbonga mibali na linga ka été tout consort ah est-ce que ngana lobine bongo d'ailleurs yo lo benanga o mona el suste yo o mona ne susu ndenge no kine ko sani su pa na yi na kenda ki à partir de d'ailleurs ko benga nga le sute bosana numéro na ngai bosana nga no ya plus rien bolingiza le suste na boy na ngai luka moi sinon mususu pi d'ailleurs na lembio na lembi ba piaka na yo na lembi moi sinon un problème eza nini tena moi sinon te changer maloba na yo changer maloba na mbala suka na yo et puis comme mekali suste aucun koloba na il comme moi sur ngai comme meka même pas ko lukaye na yebiso ka bon et puis d'ailleurs ngai supprimer numéro na nga bossa na nga na vie na yo mobimba maestro na place wana na zaleki na commis d'abord mini demi neutralisé. Na mitu na lobinga na lobaki na moi na lobaki boité mais bon balum na moi so et puis moi son lobena nga ki écoute le sous ndenge ni a wuti le sous kuna alors et au salaki le jour wana eleki el meleki nga bete na binga numéro ba boy ko yamba après jour et la nuit ngo na habité ngamo na okini pa ba ketia na longo wana na kipa ba ketia ok na kipa ba ketia boy na komi na kwena bango na moni ketia zoya na musika na grande sœur na ngana batami bango baye baleki ngai babimiti na prince nga pe na bimiti na prince bango bazwi mutuka nga na zwi moto bakomi na rond-point ngaba parce qu'il y a fana na yolo nga na commune ya Kinshasa parce que ba mataki rond-point ngaba kuma to ba mataki rond-point ngaba bankoti na maison mon boye
il y a ba montre kokota ba maison na ba montre wana ngana telemi na porte ba ya maison wana ba montre moi ça zo sur na litoi na téléphone ko so moi ça sur na téléphone grande sœur na a ota la ba montre une fois moi ça sur na litoi a balu ki wa moni ngai moi ça lengi ça lengi tant moi ça lengi na bisi pesa na téléphone. Ah ben, ils sont payés un téléphone. Moi, ça boit payé téléphone. Oh non, payé sur téléphone, non, mais non, on la sim. Habité, payé un sim. Oh non, on la sim. Bon, tellement dans la maison, il y a bateau. Il y a un seul quoi, makelele, natikiye. Abi natikiye, apé un téléphone. Alors, on le sim, il y a pinga téléphone. Tant apé un téléphone, il y a un grand sir dans le bi. Ah, pour la bi, il y a un beau outil ketia. Asa onga quand on a on a makambo na te on ok tinga za bonga za se comporter sous bien tenangai d'ailleurs ndinga za bongo a déjà na partenaire mususu toazu déjà Joe mususu et puis ndenge ozawana bokipa Joana quand c'est rabo yo te pour nous ko sala makambo kololo kolanga ya ko conduire ngana erreur ngana yebelo ko na te na makambo na tozolo bananga wana na bité oyebi makambo wana tanga na discuter na grande sœur na ye ke tchasalini ya bimina ye sur la bibo ake wapi oh ngana yemi abina kaka suka liboso awa na bité kecha ngana holanda e bande ko na bisu na landa kecha wana kutu d'ailleurs nzela kina na mona te mais na landa kaka na molimo na landa kaka na esprit mais manga tie pa kecha zali nanani na mobile mosusu patile miwana ngana lobi afan kecha nini oluka nini kecha. Je vous le dis, maestro. Namona mwasi na ngana mobile mususu. Na bengi ketia yaka. Ketia aboya binaya to munga tena mtu. Ketia yaka abina ngana boyi na zana mtu na koyate. Je vous le dis, na senge pas moi mobile wana na ibisi. Est-ce que vous pouvez permettre ketia yana solo na imuke kaka? Moi mobile yo autorisé ketia bi ketia kende. Moi mobile bisi kecha kende kecha ye na comprendre malalement que naza sous na valeur te naza sous na pouvoir te sur kecha parce que ngana bengi aboyi mais moi mobile na bisi yaka aye bon problème te na bengi kecha ye na bisi kecha problème nini kecha banzuko yebsanga oh non ngana lingi na ngai susute ngana bona ngai ngana lingi na ngai susute na changer na ngai na changer na ngai chemin mususu na semi na ngaba pasi na lemina ketia pasi esa libandité souffrance esa libandité pia keza libandité pia keza kovo suki kusuka gatese na kobo na kokola pia ka esa malade e sokomelele ngokisi ekosila yaka tozonga toki sala bolingo na biso nzambe akopambola biso kecha aboyi na motema moko na bondeli kecha boyi azongi pa mwana mobali wana na ye wana na bisika mobali wana ah noko oh mwasi na ngai mais namoni olingi ka mwasi na ngai problème ezate bandeko quand je dis cela je plairai des gens dans de moi. Donc frère alobi tango lo bana bi maya misu tambolier déjà na kati ya misu mebiminante taka moi c'est ne suis 6 ans bo mesani bo sali ba makambutu pona bino bo moni ba kwa boya na te donc séparation existe à te et du moins ce que normalement le lengeni moi c'est otikala le lengeni moi c'est otikala. Alors, na tuni pena moi c'est ce qu'on a mis sur mon bal na bikitia. Au boyinga kaka pona zangi mbongo. Maestro, je te dis, moi c'est un demi pena. Na bona nga papa, na boy. Et puis ça va le boy, nzamba pambola yo. Mais na mobile. Na bisi mobile, papa, le kolinka moi si wangai. Merci, bonne chance pour continuer. Et puis ketia. Pour continuer relation, bonne chance. Alors, nabaloki nasongi nanga kobaluka nabaluki kaka boye maestro je te dis maya misu ebandiko bimangai maya misu ebandiko bimangai na ndenge pe na kina ngai tant na kei et au salake
Nzambala la te na vandi na lobi ah nga na za na droit ya RRT. Na za na droit ya RRT. Il faut na bunda na joie. Nzamba yo sala ngangolo. Na joie pe diplôme d'état na ngai. Tant un diplôme d'état na ngai. Nayeko voilà. Nayeko sala na mini bon. Na va na boité funa ba na sko kololengi no ça. Habitant avandi na bala la kate. Ayo zo ayo beta nini chez mon boy ayo zo mbongo belé. Ayo soma ba appareil photo. Mon balouana. Berche ayo soma appareil photo a comme photographe. Tant comme photographe. Na musala na photo ana na bala la kate e comme ko pambola e. A comme ko pambo mona yango a comme pambo mona yango e comme me permettre vraiment que oui moi mobile a comme simba mon babon. Je mususu maestro na kei na fête mo ba benga ngana ke ko shooter ko kanga ba photo na ke okutana nanani na mama ya ba Ketia parce que maman on yebi ngati man ke ton ko kima ba mère mais du moins mère ayiba ka non ah moi non ba vivant na moi na pena ba photo moi na ndeza la kana ba photo tout consort maman yebi ngai alors mukolo moko yo salaki tukutana maman bon la photo na fête maman binga mwana yaka tonton yaka oyebinga abi ouais na ebio maman ba Ketia abi maman ba Ketia bien kabena bon en transport na fait tuana na juste $5 na yo pesa maman wana dans juste $5 na pesa maman wana kokene maman na kindaki akio betela lisolo pa mwana etala kutu boy ya solo ce qu'on a invité fait tuana abi Piber Chalobi fait tuana izala ki fait ya civil bon ya coutumier or religieux ali. Ce que moi la salle nini a saigné na maman ou ezalaki invitation y a fait y a religieux pour y na qui nous représenter maman là-bas on l'a fait toi. Alors et au sala qui moi na jui invitation ana ayo kende na ngona fait toi. Bah pourquoi parce qu'il y a que non muto kanga ba photo ezaka jeune wana. Nzamba la te oui jeune wana ndem to kanga photo. Piber chimto kanga photo. Bah papa quand les ala na fête wana ah Piberch ah Ketia boni bien Piberch sala musala na ah Piberch sorti c'est bon avant na pemena bisoti Piberch oui non pas de problème non avant na pemena bino Piberch sala musala na ici li oui ka tonga roliat Ketia abi Piberch le pemena biso e ba fandi wana piel masole e bandakate e bandi ah Piberch vie za mystique ah Ketia viens ça mystique papa fête continue non Piberch passe comme ça après na souka fête né dans la kaka fête sili alors bat la la ka bat pe makanding dans la kaka nesco Piberch babandi ko solo sko na Ketia babandi ko solo la to bandu solo sko Ketia bandi ko confesser pas Piberch limbisanga talezala ka boye baninga na ngamba kanga makambo wana babatina kanga bayebisa nga boy zala posa na ngate yo ebinga na linga kayo mingi so ezalaki pona nga moko mbele to boyana te boy ah Piber Chalobi ça va je vais raisonner pour toi ça je vais raisonner pour ça Piber ayo komana ndako nae ayo zo ndako lo pa baboti na komkana musala na komi pa baboti nae un jour Ketia ke koluka Piberch pas na baba bitem Piberch avant na ate Piberch comme pas na ya solo ouais ba yo puis s'adresse à Piberch Ketia yete pas Piberch boy nkomsu Piberch avant ka boy koko a fongol porte boy Ketia a côté Ketia bando solo là Ketia bandi kolela limbisanga alors na meko tu na baninga balobi na ngai te moto kozongi la été na meko tu na batu na pesi bango pe ne exemple batu baboy alors na pas na yo maestro na ebiki yo okozala na ba solution pona ngai na posa batu ba sunga nga penza pour nga moko na ebité mais l'autre non singa na batu sunga ngai ezalini fille wana to va ne pendant 6 ans à supporter nga penza na piaka aneko ya kotala nga moi personne n'est là pour pesa ngai tant non tangate bolingo peni zalaki ya grave alors banana tika naye ti le na mona pe bolingo mususu ko remplacer yango mais
nazana bolingo ne tilelo parce qu'il a linga ye makasi. Problème c'est que ezali que non ye aboya ngai na miso muninga na ngape mobali likolo na zanga kimbongo mais bolingo azali na bolingo na ngana ko linga ngai na yebi ka na ko linga nga ngape na ko linga mais jusque là pe bolingo na ezali mais aboya nga ka pona mbongo nde nazali na mbongo te yango ya boya kingai lelo na zwimbongo nazongela ye to na boya ye kaka na tika kaka ye aluka bolingo ne mususu alors bato mususu ba bisingai na lingate bato dans la majorité ba boyi na banka nga na lingate mais nga na motema na linga alors bandeko basunga ngai na sala nini ba yebisa ngai na lingaye vraiment de na lingaye boy to na changer nini azamwasi mabe. Bien, très chers amis internet, là c'était votre humble serviteur Merveille Koueditouka, maestro de la presse congolaise, avec votre émission Tosungaye. J'étais très ravi de vous présenter cette émission. Alors, Ndekonabiso Oyo, Abetili Solo Oyo, Azali, Awa Nakati Yakin, Azana Pototi, Azana Kinshasa Awa. Mais, bas commentaire Nabino. Et puis, message dans la WhatsApp numéro yangwana beaucoup vocal message vocal na numéro dans la WhatsApp ya koyoka yango ba commentaire na bino akomona yango azape fidèle na émission na biso asabona na chaîne na biso oyo. Alors bosungaye c'est une histoire vraie dont nous avons besoin de votre aide. Ndekopena a tout niboy azongela ye parce que bolingo jusque là ezala na motema to aboya ye po na kaka ninga boya kaye petango zala kina passe. Très chers amis internet, abonnez-vous massivement dans notre chaîne pour que ba émission ya boybo mona ya kayango vous commentez et que ça la bien commentaire ozana libanga donc commenter émission la prochaine émission au Kozalapé na dédicace parce que tout autant en combo na yo awa. Bien très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission sous le patronage de mon boss André Ngambo. J'ai été très heureux de vous présenter cette émission mes big dédicace à madame Chouchou Ngambo. Mon boss André Ngambo, merci pour tout. Merci mon boss, merci pour la nyonso, merci, je suis très reconnaissant, naza vraiment reconnaissant. Wapipa yu ozali na Londres. Bonne fête na bino baye nyonso tout bokomina année oyo tozuko kota ya sika ya 2020. Bonne fête à vous aussi mon boss André Ngambo, madame Chouchou Ngambo et toute la famille Ngambo. Bana nyonso tout ya mon boss. Ba salutation na bino, ba merci na bino. Ngana bino tomona ni susu mbalesma, bo s'abonner na chaîne na biso Ezama Kambo TV et surtout nazana posa ba aide na bino. Ndeko na ngai azana posa ba aide na bino. Bosungaye. Bye bye.